motema nanga nalingi kosala peto mpona yo isukamba bomoi na ngai salo na nzela na yo tambwisa bomoi na ngai nasalela yo baoto Yesu manzambi baoto shuna kabasele sukola motema na ngai mpona bikao Yesu yo sukola motema na ngai mpona bikao Manzambi baoto, merci Yaya. Nasepela mingi so na moni okoti na ba image na ngesala nga bien. Shuna kabasele merci. Bo partager kaka esala nga bien. Molimo na yo komo azala nanga atambwisa nzela nanga yo tango iso atambwisa bomoi na ngai solo na nzela na yo ona loboko na yo na bomoi na ngai yaya nanga you doyen papa love atambwisa nzela nanga yo tango iso atambwisa bomoi na ngai solo tango iso ngai namona loboko na yo na bomoi na ngai yaya na ngai bayekula o yaya o yaya na ngai Bika okay seman wenyange mamingi à quoi de neuf? Quoi de neuf? Le lion de la presse Nde Makambo. Blaise ma fouille là. On est masqué. On a mis solo dans la mabe. Kabiso ngoluna yo. Oh ya ya. On est masqué, on est masqué. Boko na yo libota na ngai yolongola kama sumwe katina bango yokangola bandeko na ngai solo ngana be aina mongela kabiso ngolu na yo Jomata masikini trésor de mai
Alice Mabika. Osongola yo kangola libota nangaye pona bika. Jeannette Malangi, Ismaël Ntimba. Kangola libota nangayo pona bika. Kolo. Yesu kolo. Nazwi kateli ngai na umela semu mbona yo yo zala nzambe na libota na ngai yo nzela semoko ya Yesu tokolanda nzela semoko ya Yesu tokolanda ngai na libota ebomelo. Jeannette Malangi, MK Muswahili, Mama Ika Delis, Mama Eugenia Ika, Amelia Dembo Nakata Balwanda, Zola Babwaka, Zabana Lelo, natiki na maboko na yo libota nanga yo Balion de la presse nde makambo Bibiana Strela yosukola motema nanga mpona bika. Yosukola motema ngai mpona bika. S'il vous plaît, merci Balambino so bolanda ka chaîne nabino ya Palesa mwa Congo. Ya bino mo Palesa mwa Congo na komba edino image. Na umela semo bolaya. Yo zala nzambe na libota na ngai. Nzela semoko yo Yesu tokolanda tozwa ebomelo. Yaya nanga yo, yaya nanga yo, kimya nanga na kimela wapi yo. La patrona Senti, merci. Pendant que musika te vraiment et salinge sengo mingi ndenge na yembi na bino longonde bokolanda ngai. Patrick Ntiala, merci vraiment. Nandenge bo mesala kolanda ndeko na bino edino image mopandisa nga Congo vraiment mingi ya kolobeza te. Mingi na ko ebisa bino kala mkola lelo eza bongo bomo ndenge na komi wana. Moi sango ya mawa kwela ki ndeko na biso moko Frida Bambi, merci. Ndenge ozolanda ngai partager kaka esala nga bien, Senti partager vidéo esala nga bien. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Nanou la patrona Diamant Noir. Aza moko ya mopandi sango ya Congo, apanzaka sango ya mboka na site na ye, chaîne na ye na kombo ya Congo World. Alors Congo World la patrona asile kobungisa kokufela mwana na ye na mboka Congo Kinshasa. Nde na kosenga na baye nyonso o bayebi Nanou Diamant Noir, vraiment Nanou akufelaki mwana na mboka Congo. Vraiment bo hésiter te, on so yebi Nanou Diamant ameka kobenga Nanou a consoler parce que za moment moko vraiment ya pas si pe mawa ko perdre mwana, vraiment eza pas si pe mawa mingi yango na sengi na bino nyonso
nanu bakokunda mwana normalement jeudi kore kobima bakokunda mwana vendredi kasi biso bato ya Paris awa bato ya Europe biso bato na kata France na mboka Paris Europe o tout oyebi nanu diamant noir vraiment na sengi na bandeko nyonso na motema moko na motema bolingo nde to mesana ka kolanda bandeko na tanga pasi to landa nanu diamant noir to soutenir ye présence na biso est vraiment très nécessaire komona nanu akufeli mwana tanga komona biso isala biso esengo mingi yango na sengi na bandeko nyonso o boyebi nanu diamant noir na sengi na ba chroniqueur tout ba réalisateur journaliste chroniqueur monteur o nyonso asala musala ya image na mboka France to na mboka Europe ayebi nanu diamant noir vraiment a manifester même na kobenga ya pamba même na kokoma e osala ye elengi mingi biso pe bandeko na ye oyo tozalaka na ye na lingomba moko ya ba Lion de la presse. Cela veut dire ba Lion de la presse c'est association ya ba chroniqueur journaliste na mboka France. Ba chroniqueur journaliste na bino oyo bapesa bino bilengi na mboka France nanu aza moko na bango. Alors pour que ne musika te na bandi nazopesa bino programme ya matanga ndenge ekozalila awa na mboka France parce que normalement batu bakoleka na ndaku epai ya bananu bobi famille za pe munene famille za munene nano za kaye moko te aza pe na bandeko na yawa. Alors matanga ezoleka na ndaku epai ya bandeko na ye parce basali matanga donc kuna na ndaku eza nango mikolo nyonso oyo lingi lelo ko kene na yo lali lobi ko kene lali ti mukolo ba okunda mukolo ba ba panzana eza na l'heure te ernyo so lingo kende na yo omona ni na matanga o marquer présence na yo c'est très important c'est très nécessaire aussi na tango pas si to landanaka to sunganaka eza pena très important. Alors nanu azwaki likanisi peut-être ndako ekozala muke pona kusangana katango nyonso to pona mukolo bako kitisa nzoto ya mowei na lilita biso pe to lala poto panzana na mukolo ya samedi. Cela veut dire nanu azui sal bazui sal famille sangani bazui sal po ete matanga ekwa koleka na kimia nyonso matanga eza bongo na Villeneuve-le-Roi pona mukolo ya vendredi. Pona mukolo ya vendredi matanga ekozala bongo na salle bazui salle na Villeneuve-le-Roi. Na Villeneuve-le-Roi eza bongo na adresse ya 22 rue Honoré Auxel. 22 rue Honoré Auxel eza bongo esika ba Lion de la presse ba fetaki premier anniversaire na bango. Dommage nanu diamant noir azalaki na biso te po sango yango ezwaki ye kaka tango to préparer fête na biso 2 jours après fête 2 jours avant fête sango ya matanga nde azwaki yango mwana kufaki bapesaki sango na ba 1h du matin vraiment ça n'est pas si mingi biso pe lokola si tokangaki tango wana tokangaki pe l'air wana tokangaki pe mukolo wana moyen to boma susu soirée wana ezalaki te ifalaki tosala yango parce que ekomaki juste mais tozalaki toujours na motema tozalaki koapporter toujours na motema voire même to annonçaki yango même na kata salle bandeko nyonso oyo bomoni présence ya nanu diamant noir te nanu aza éprouvé akufelaki mwana na mboka Congo Kinshasa yango nazosenga na nani Gilva image yebisa ba Lion de la presse nyonso o bakolanda nga na moment oyo Myriam la Tour Eiffel mwana ntuka 5 étoiles de love étoiles d'amour vraiment na sengi na mama na biso dembo wemo tout ça moi organisation to kutana pour to kende ko rendre maman na biso nanu diamant noir visite na likambo oyo juillet balobi moninga malamu bayebake na tango ya pasi ezalaka tanga bisengo te tango bisengo kaka tango ya pasi foto yebaka pe moninga malamu tango pasi nde mutu salaka tango mutalandi yo isalaka penza malamu mingi consolation na omoni pena ke batu balandinga isalaka bien mingi yango na sengi na ba site nyonso
na basengi na basite nyonso oyo ezovivre na mboka ya Paris, mboka France. Vraiment eza penza c'est pas obligation. Tu obligé mutu que faut yaka non. Mais yebaka pe mokolo pe kozwa yo. E ozala ndenge nini? Tango yozo boya koya makambo ya batu, ya baninga. E kozala ndenge nini? Soko moni batu te. Oko jije nani? Okoloba nini? Alors to vivre na polémique te. To sunga ndeko na biso. Ndeko na biso aza mutu abatu. Aza mutu abatu ebele na media toza ebele. Surtout bandi ko tanga ba kombo musu to kobosa biso tanga ngo. Mais mingi balion de la presse ne makambo. Balion de la presse JC Mwanda image Edino image Panza Sango ya Congo. Kaya Man l'homme de Zugadaga. Dembo Wemo Mama Vice Lorraine Queen Fana Bichot. Étoile d'amour, 5 étoiles de love. Nasengi, ma présence Tabino, ils appellent très important. Très important. Bon, c'est pas obligation. Oh, pas Monique, moi empêche-moi d'aller. A Bengi Gaga, tu es venu au Sala. Mais mingi, vraiment, balion de la presse n'est tous à là. Tout le monde en a, parce que Bisson de Makambo. Mikolo Bisson de Simbi. To simbi ngwende on eza biso mikolo il faut tous appeler moi qui vantar na makambo tout ça la paix au peut to sala on a salamité tout fait déjà un an na biso et de qui tokos donc to bagi photo to kata gâteau na biso to kata gâteau na biso le 25 mai to kata gâteau na biso en tout cas to bosa ni page wana siko to taquer makambo mususu oyo et ça aussi très important aussi yango wana il faut to kena no ko rendre na nous diamant noir visite to monier to sololi to pesi motivation na courage vraiment pour tous aller toujours ensemble Akram merci Bibena Strela merci vraiment la participation na yo na un an balion de la presse otiki pena ndako oye ko fêter na balion de la presse vraiment na pesi ba félicitations belé Bibena Strela et puis na pesi bande ko nyonso o bazaki na biso longo o baza na balion de la presse te na lancer message Ndeko, on est aux lion de la presse. Vraiment, la porte est ouverte pour tout le monde. Donc, porte on se fungama et fungama na ngomba nakala. Mais zaka batumsu nde basala ba retirada ba ngomoko. Alors, ndeko so sala retirada mega pe tala simazonga moto yaka to tambule longo parce que yaka to tambule longo poto kende liboso gare du Nord. Okito merci Isabelle. Non, c'est un balion. Oh, non, oh, azala lion de la presse. Asala retirada. Oh, yo non pas comme lion de la presse. Azamo pandisango. Alobaka. Asala moi ba émission banini. Boya tout ça la force. Tout ça na posé à ça la force mo boye entre nous les pandisango ya mboka. Tout ça la force. Pour tout ça pena ba doyen bazali, ba conseiller, ba parrain bazali. Tout senga la force mobo, tout ça la force mobo, ya makasi na mboka France. Balo bela biso pe mbalo yo. Balion de la presse pe sala makambo na bango monana ki. Bande comme ça ça pourquoi pas biso. Mais to pesi nos promesses to sala yango bo CP là. Bo CP là. Yango na solo la matanga nanu a juste salle les abongo na 22 rue Honoré Uxel, les abongo na Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi so komi na gare Villeneuve-le-Roi so kiti na gare Villeneuve-le-Roi et au salo moi batama kolo sala et au sala bino moi muke moi mbilinga ko kita yango bien faut kita na gare ya Villeneuve-Saint-Georges so kiti na gare Villeneuve-Saint-Georges au bimi na sortie principale au jus droite na yo ka tango bimi mbala moko jouera à droite au komona moi côte wana zawana so mati côte wana na fait au jus droite au traversé pont. Au traversé pont l'autre côté, ils ont Villeneuve-le-Roi. Alors Villeneuve-le-Roi, au gros quitte aussi au traversé ka pont, ils ont un escalier moko wana. Quand à côté droite, ils ont un escalier, so quitte escalier wana.
première balabala quand ils sont à gauche. Si vous avez balabala, on a tombé maman na salle. Mais sinon, au gros que ti na McDo, on continue ka so si pont, on continue tout droit, ti na McDo, aussi balabala McDo on a ti na salle. Vraiment na pesi raccourci, na pesi aussi o bani na ba bango na banga kana ngala mso mulili na kinanga nzela mwinda pour sinon tele msusu webiga keba. OK na yo nzela McDo. So moni posa kano ozalaka na yo champion Churamboma to ozalaka na yo Jimmy Muchafu Kalenga wana mutabe botu obanga lelo kote vraiment ko le kano pela nzela wana se wana oleki na yo pepele poso mutabimeli obetika bibotuti c'est ça. Bon on ezaka pour nous prévenir nzela wana ezaka un peu isolé na ton ezaka un peu isolé na butu au moins l'aime se retrouver yo moko pour quitter l'escalier wana et osalo l'aime so moi ko banga. Mais si vous avez un esprit, vous avez un peu comme dans la salle. Mais sinon, vous continuez tout droit, Tina McDo, aussi Baba McDo, comme dans la salle. Vraiment, Minga ou le Bezaki n'a monté, Yamoga n'a pas été la nous c'était. Balion de la presse. Balion de la presse. Vraiment, on a 5 nabino. On est sur ça dispo. Et ça, obligation, surtout pour la mission Balion de la presse. Autour à Paris, autour à Paris, en France, à Paris. Bato ba province to tika bango mukele msusu moi ba contretemps mais bato ya France ou ya Paris penza tout eza au moins obligation eza pena moins obligation il faut to kutana to kende rendre ndeko na biso moko na biso visite et ça bien makasi et ça bien makasi biso likanisi na biso ndeza benda bongo il faut to sungana to landa muninga tanga pasi petanga bisengo yango na kwa bisa bino na poko lelo za yangwana mais et ça, un message aussi, n'a lancé na bino bande connaisse oyo. Il y a Paris, il y a Europe. Bande ko y a Europe aussi. Et ça, le 29 juin. Date le 29 juin, et ça date moko. Et ça. Bako ça la messe. Messe, il y a grand prêtre. Oa tika biso. Luison Polondo. Paris Boyebi, Paris nana yebaki Paka Jumati. Luison Polondo Paka Juma. Vertika Ebiso un koki. Donc un koki, il faut passer la messe. Famille Julie Kanissa au la messe. Donc messe au salama le 29 na 14h. Église ça bon na Jivizi. So comme na Jivizi. Otunika la sortie à mairie. Na sortie à mairie wana autour na marché. So comme na marché il y a Jivizi au mon église. Le 29 juin, vraiment, c'était le 29 juin, rendez-vous à ne pas manquer pour na grand frère propre Watika Biso na combo ya Luison Polondo Paka Juma. Batno so baby Paka Juma en tout cas wana za icône ya Mboka Paris, Mboka Europe. A sali un an déjà na CM Mabile. Il faut ça la église naie le 29. Alors to sengi na Paris mokili mobimba. Afrique, Paris, Pelagie Mavakala. Paris, Afrique mobimba. Boya to ça la messe ya vena biso Luison Polondo. Kasi soki to silisi messe wana ça appelle à frère habité que na ligne bon tourner pété yango na senga ba union. Bon, vous comprenez ça. Appelle l'Afrique. Toujours. Et bloqué après. Attendre. Vous comprenez ça. Ils appellent l'Afrique. Ils ont toujours bongo. Babinga na WhatsApp. Yango sali ke neti moi mobulu. Mais
Zozo Mayulu, vraiment, nazo passé message nanga très très important par rapport à le 29, date à le 29, les abongo datoyo, vient la biso Luzon Polondo, à celle côté kabiso na mboka oya France, à Kinshasa, et bien bakunda qui en mboka à Paris parce qu'avant dans la Paris, yango na lancé message na bande konyo so boyebaki Luzon Polondo, date na e eza le 29, eza église ezala bongo na Jivizi. Na Jivizi, na marché Jivizi, beaucoup na Jivizi, tout le marché Jivizi, voilà ça y est, église catholique ou ezawana. Après église, tu as la bongo na salle mongo zali na 9 rue Condorcet. 9 rue Condorcet za bongo na tout près à gare à Jivizi, tout près à gare à église catholique. Mais ce jour-là, ils ont aussi jour il y a baptême il y a moine. Ils ont aussi jour il y a baptême il y a moine. Donc moine, alors on a baptisé aussi ce jour-là. Vraiment, tout ya tout beau ça n'a pas été moine, azamona na biso, azamona ya mowei, on a baptisé même jour que l'église ya papa naye. Tout ya pi maboko pambate. Tu as repé ça mon ata cadeau. Na mémoire à papa tout ça mon cadeau. Batatale ki banoko, bakoko, bayaya, baptême, eza baptême aussi à moana. Boya tout ça moana cadeau aussi. Merci vraiment. Message on a la première copie Sabino Penda eza yangwana. Vendredi oyo ça les ali pour na matanga ya Nanou Diamant Noir oyo akufelaki mwana na mboka Kinshasa. Tozala bongo na 22 rue Honoré Uxel na Villeneuve-le-Roi 94 290. Code postal ali 94 290 Villeneuve-le-Roi. Adresse Zabongo 22 rue Honoré Uxel. Vraiment, na sengi na ba chroniqueur, ba journaliste, na ba chronifuati nyonso. Ba chroniqueur, journaliste, chronifuati. Boya to kutana to lila, to lisa ser na biso elongo. Et salima penza kitoko mingi. Vraiment Champs-Élysées Alves. Merci Nanou Diamant Noir akufelaki mwana. Namboka Kinshasa, peut-être vous informer, faut vous aller informer, sango oyo, peut s'appeler na bandiko obayebi yango te ma pose okere, Nanou Diamant Noir akufela ki mwana namboka Congo Kinshasa. Alors matanga ezabongo, ezo matanga na minute na sona bino buza na ndaku, mais basu le kanisa ya kozwa salle vendredi pour être tout là to panzana. Yango na osenga na bino nyonso tozala bomoko to kende kolelisa ndeko na biso vraiment et osala ye esengo mingi. Merci bandeko nyonso oyo bomesana kolanda edino image pendant sanga Congo moko ya Balion de la presse wazabongo président. Je suis le président fondateur ya Balion de la presse. Balion de la presse eza association eza lingomba oyo ya ba chroniqueur journaliste ba réalisateur ba caméraman ya mboka France. Pour l'instant, tous une en France, mais Togobo ya pété qu'on s'appelle Batalibanda. Mais tous en France, ba chroniqueur na bino so bomonaka, ba journaliste na bino so, ba chroniqueur tini so bomonaka, ba réalisateur na bino nyonso. Tous en bango ensemble. Tous en ba vengadi, ba za ba doyen na biso, ba tsaka biso coup de pouce pour musale kende diboso. Tous en ba célèbre Adi Londolé, ba za na biso longo. Tous en ba tout ça est belé. Tout ça est belé. Vraiment, si vous avez beaucoup on a le sambo aussi. Pour tout quoi que vous allez na communiquer ça entre nous. Tout ça le lendo zalate parce que quand le lendo côté on a kata masolo be kufaka. Bo na singa le sambo na bino, bo tia biso penza na le sambo poete. To yeba na communiquer ça, na moi respect zala. Yango eloko na ko bisa noka yangwana mapozo kere Veluzon Polondo. Date naïe le 29 juin, bakosali la messe et puis après messe vous allez Jivizi, na marché Jivizi, après messe to kozala bongo na Condorcet za bongo 9 rue Condorcet na Jivizi vers la gare. Donc batamakolo kutu so yeno na train kitika na train. Obengi ka mutu ba yo zomba la moko. Donc même pas 5 minutes na makolo. Yango Belulu va de kuna matata
vient à l'horizon pour l'Ondo, Paka Juma, messe naïe, Rosalabongo, le 29 na 14h. Et ça, bon, na Jévizi, église à Jévizi, église catholique, na marché à Jévizi, côté la police wana. Après, messe, tu reconnais na salle, ça les a beaucoup rappelé na gare à Jévizi. Na salle wana, tu Rosalawana. Et ça fait jour anniversaire, jour à baptême, ya mwana. Mwana avait l'illusion pour l'Ondo. Bako bati ça y est, mokolo, kaka oyo, bako sala misa, il y a papa naïe. Alors, tous à la wana présent, pour nous recevoir ça aussi, moi, pour nous câbler aussi, moi, copo, et tout ça, la biso madame Mimindi. Mais bobo sanate, vendredi oyo, tout ça, bongo na matanga, il y a moi, il y a ndeko na biso, chroniqueuse na biso, journaliste na biso, Nanou Diamant Noir. Après, il y a mboka Congo Kinshasa, nde matanga, bako sala yango vendredi, na salle. Mais pour l'instant, les gens ont nandaku, mouton sa alinga les kanandaku, oza numéro Nanou Diamant Noir a bengiye, Nanou azana Corbeil et son et pas imatang les ozala. Vendredi tozala na salle, et ça bon on a 22 rue Honoré Uxel, na Villeneuve-le-Roi, 94 290. 22 rue Honoré Uxel, 94 290. Merci vraiment Nabaïne so obozala ki nanga na ligne, Mapozokere, merci 5 étoiles de love, merci Lanette Katanga, merci aussi na MK Mouswahili, Jeannette Malangi, ici c'est Paris, merci na baïnion so oyo, bozalaki na ligne, Bibiana Strela sans oublier, parce que vous avez merci, merci na baïnion so oyo, bozalaki na la ligne, à très bientôt, tous en abonnés ensemble. Merci Lelo Zabana, merci Gédéon Kafouti, merci les Blancs. Les blancs, il y a des musulmans, parce que les musulmans nous ont été, mais les blancs, tous ensemble toujours, en tout cas, et Bible sur le foulou, maman Nabiso, Marcelina, Bible sur le foulou, merci vraiment, maman Marcelina, merci, n'a encouragement, merci vraiment, n'a motivation, au pays, ça va toujours aider nos images pendant ce Congo. Merci maman Marcelina Kenda Beliboso. Nanango madame Apoto Mère Marcelina merci maman Kenda Beliboso. En tout cas yao yangwana Flavie aussi na peso bambo te peso ali Flavie comme le mususu to ba répéter. To peso kana komba Flavie en tout cas Kenda Beliboso et Nadine Nabiso Nadine maman na ba maman na oh bon Nadine comprend le cas Isayo. Merci. En tout cas évangéliste grâce, merci vraiment en tout cas. Zagali Kamonangolu, Mapozo Kere, en tout cas, tous ça toujours ensemble. Merci, ciao, ciao. À tout à l'heure, au Kota, tout sur la moi si j'ai mon boye, vraiment, et au Senga, Nabaïde Nabino, pour participer Nabaïde Nabino, pour Pesabiso. Tout le monde a tant de solo là, beaucoup, tout solo là, peine Nabino, pour commenter ça, moi bien. Mais tout ça, le téléphone, pour beaucoup intervenir par téléphone et ça peut bien. Merci, merci vraiment. À très bientôt. Dans une heure, à tout à l'heure. Merci. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas d'agence à miner et Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour le canon minonoté. Maman, global PM Express. On dit toujours artiste, Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et nos images,
okozwa yeza kaka opesi orécupérer la Kinshasa Patrick Maloveni Global Express ndenga solo. Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express pe avant na idéologie ngwana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours team de la colis, tous en a fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui a wanaté, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, tu as mis au fouti à Napoto, au Salimaranon sur Makin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo, catalogue des Ali. Donc, fidélité à mourir, au Tchelelo, au Zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.